mutu yo lobaki na ye non na tindaki video na lobaki oui na I told him a lie. Pourquoi? Because I did not feel safe. Boyebi ba pouvoir ba kubaza ba tato baza na nguna Kinshasa. Boyebi na banga ki na ngana bi ba posa la ngama mabe il faut na wanga na loba na za na video te na zwa ki eloko moko te. So until I will go home so I can be safe. Oyoki mama. Yango wana na isaki te na za na video te ba to balingi ba bomelanga libala nyoso tu na isaki pe so ki denge bazolo ba ki ayeba ki nga na za mari. Na kokuta na makambo yo te na kosamba te mais nazolo ba vérité na ndenge makambo ezalaki. Dango ayaki te na nani na tournage ya video na jeudi wana. Na butu na lalaki te na za kolela na zomona ndenge donc na ba dépense na envio ko vanda na zaki un jour te na envio ezaki koleka un jour mama na zuba na kaka umoni nyoso wana tu elekelinga na lobite I can't keep quiet before I need to talk to someone na ndenge na kendaki na ikisaki nani musali ya Nzambe na lisolo wana ezaki na ndenge ya ko I'm expressing my feeling ezaki na ndenge to confess my sins oyoki yaya donc yo si je comprends bien osali ekobo ale ok koluka pasteur omi confier au tubeli ke pasteur ngana sali ekobo na mosali ya Nzambe ke abondela pona yo ale pasteur asengi yo sikoyo la kise ba preuve ya video oyo filmaki ale yo tindeli pasteur donc olingo loba ke pasteur nde mutu abimisi ba video wana totabola wana nde nazoyebisa yo yaya nga wana nayebi te po bato ya tata wana bazalaki na ba video wana ekomelaki bango tata wana mosali ya Nzambe wana atindaki nayebaki te I'm being honest ba video wana natindelaki ezala private a secret mais ye amonaki ke likambo oyo te nayebi te soki how he was feeling about it as video atindi yango epa mokole ya nini ya show wana oyoki atindi nani video wana epa ya boss naloba boss ya tata wana oyoki kotinda video wana ti ndenge nani Mike yes unatangi kombo tata wana aya na ndaku azotuna nga ba question aya ezalaki kaka mbala liboso te ayaki na butu pe azongi na nani na tongo azotuna ka ba question okay before I even go in the car tangu makambo wana ba boss his boss bayokaki lisolo oyo aye na ndaku na butu ayebisinga mama Zawadi mutu moko boye akobenga mwasi moko boye akobenga yo na telefone na lingi oloba boye oyebisa ye na donc nazo balutate yebisa ye ke yo zaka ka fana nga ezalaki mbala oyaka kana ndako nanga once and ezalaki kaka journée wana nga na invitaki yo boya pona dina yebisa ye boye ke yo ozalaki fan olingaka nga trop nyonso wana tu alingaki nasalini nayebisa mwasi nayebite na telefone oyoki ye moko ayebisanga aye apesinga maloba oyo nakoloba na telefone avec mwasi wana nayebite mwasi ezalaki mwasi ya wapi azalaki nani tango babengaki nga nazaki akolala deja nazelaki bango nazaki oui I was going to do oyo ayebisaki nga na sala oui buzoba nazalaki prêt pona it's not to protect him mais na yokaki because it's my fault video wana ekomi epa ya nani ya boss na ye ezaki na yokaki mapepo ezaki faute nanga oui na filmaki ata soki azokisaki nga mais naibaki ke video na tindeli mutu ako protect nakoloba lingala naibi très bien te that person was going to protect the video bate la video wana na ndenge video wana ikomaki epa ya batu ya tata wana yepe azalaki nango na batu na ye bazalaki nango ok si je comprends na ndenge ozo expliquer so na lobina landa bien yo zwi video oyo yo oke na ndaku na ye bosali makambo o filmer po bomba preuve que ozalaki na ndaku wana oka likambo komili voilà oka likambo komili
na peso ki azokisaki nga na peso ki aforçaki nga tosala na ekoko wana na place ya normal te. I was not going to film. I was not going to film. I only filmed because na monaki makila. I got scared. Après, ozo tindeli yango pasteur na place au Tubelaki. Oui. Ndesiko yo poka mwendenge bimi. Donc sûrement pasteur na yonda tindaki et pas patron ya mukolo talent wana. Place papa Malazes za salak. Oui. Oh. Ok. Mais vidéo na ça date de quand? Eza vidéo eza ya quand? Eza ya sika ou bien bosala ngo kala? Eza ya sika ba janvier ba date eza na ba vidéo. Eza vidéo ya janvier. Oui. Ba date eza ba janvier wana. Eza vidéo ya janvier. Mama moko alobaki na audio. Nalingo tanga kombo na ete. Mama abengaki. Alobi que outa na New Zealand, Maman alobaki kovana na Nouvelle-Zélande. Na oloba ndenge alobaki, I'm not judging, I'm very sorry. Alobi ko outa na Nouvelle-Zélande, bayebi yo mobulu kuna, obanda ko kitande na kini na mission po ke okweisa mosala nzambe. Mama wana boyebani na ye, mama wana pa bimisa ba allégation, abimisa maloba wana lobi. C'était dû à quoi? Ezaki po na nini? Mama wana aza best friend. Pire camarade ya prophète wana. Azapi Mama wana best friend. Nalobi best friend. Pire camarade. Donc loko la sœur na yaya. Frère na sœur. Baza ba camarade. Oyoki. Alors ngana yoka ki voice wana tangu na komaki awa nazaki na kanda na ibisi bango tata wana na batu na ye. Na ibisi pe mama nani komu na ye nani tata po na ibisi soki botindelinga nani voice note wana ya mama wana po na lingi na iba eza nani nako loba makambo oyo esalamaki na Kinshasa oyoki na ibisi bango bongo après batindela kinga nini voice mail ya mwasi wana na yoki maloba nyonso tu alobaki oyoki ya pe tata wana ye moko na voiture ayebisaki nga nakanisi ke boyokaki ayebisi ke babengaki ye bayebisi ye soki nini nyonso wana tu donc ayebisa nga ye moko na monoko na ye nakufa soki nazoloba lokuta alobi mama Zawadi na batindela nga voice note ya mama boy azoloba boy makambo nyonso tu oyo eleki alobaki yango na voice note ava nga na ye tokutana oyoki mama ava batindela ye ayebaki makambo wana nyonso tu ava nga na ye tokutana soki ezalaki plan pourquoi he went ahead kolanda nga asala ekoko na après déjà baebisi histoire donc ozotuna soki déjà yebaki soki ayokaki déjà voice ke yo oza mwana mabe pourquoi akontinuaki kosala ekobo na yo nakoboya te naza mobulu naza boye nyonso wana ayebisaki nga ke bayebisaki ye mais he did not mind alingaki kaka atravailler nanga wana déjà ekipaki ye te ye moko azoyebisa nga abi mama omoni nga ibayisaki nga likambo oyo avanga na yo tokutana nga nazalaki prêt mpona kosala featuring oyo I was excited nyonso wana azoyebisa nga na ndenge ya you know like I don't even know how to say it, you see. So he told me, Mama, you know, they told me all this story before I even met you. Donc, ayebaki nini azai kosala. Soki vraiment, ndenge ye ayebisaki nga ki as babtinela ye nani voice wana before nga na ye tokutana. Donc, he took advantage of that situation et pasaki ye courage ya ko sakana nanga. Because that's the way it looks like. So ki bayibisaki avant ngana etokutana. Donc à partir ya solo wana yokaki alobaki okay so fio aza mobulu okay na kosakana naye après esili nango omoni. Pardon, question mususu batu musu baloba na otanga peka kombo te mena lingo ko o comprendre ndenge mukolo balobi ke na pasteur moko oyo na papa Malazes ba na rando mikolo oyebi rando ce que elobi bifle baza na moi incompréhension batumsu ba lo ba keza ye mutu atindaki yo okweisa
papa wana po filmer ye ebima libanda okoloba nini na parti wana mama wana nyonso eza lokuta nga nayebi tata frère wana te nakutana na ye te nasolola na ye te besoin na contact te wana nyonso eza lokuta yango wana mpe na ye awa po bato oyo mutu oyo alobaki ke nga nalobaki tata wana soki you know what's rape again in French? Viol. Mutu oyo atiaki title wana out there alobi ke nga Zawadi nalobaki ke tata wana aviolenga abamemelanga bepreuve ya kolobaki nga Zawadi nalobaki ke tata wana uta otshilanga komba fi yango eza fi moko boye nzambe na olimosula ete oui afosaki nga osala yango na ndenge asoma me nalobaki te ki aviolaki nga po nakoloba ya solo awa afosaki nga te nakota na voiture na ye ntango ayaki kozwa nga oui buzoba na nga na ndimaki na telefone ntango ayebisaki nga azwi ya kozwa nga oui buzoba na nga na ndimaki na koti na voiture tokei nazalaki d'accord ke tokei oui I'm taking responsibility of my own action yeah. Me oyo bazolobaki abetaki nga wana eza lokuta abetanga te na makambo donc en gros il y a pas eu viol viol les actes fi wana bimisi masola viol ye moko kosala ba buzz na ye na kombo na yo soki bango baza na ba conflit ya na éviter soki ya nini balingi ba utiliser kombo na nga babi kombo na olingo tanga kuma mwana te ebebiselanga live soki bazolinga babimisa bamutakala ya tata wana oyo baza nango balingi ba utiliser kombo na nga oza pe na photo moko ya ye ya nudité ya mutakala te donc eza te nga nazwa nani photo mutakala te ya tata wana mais oui nayoka ntango tokenda na dina na ndako na ye yango wana nazoloba soki ndenge bazolobaki nga nazalaki sa invité te pourquoi bazali koloba makambo na bango ya privé na place ya stranger let me say why would they talk about such things around someone who's a stranger nini bazoloba ke nazali sa invité I just popped out of nowhere na ndako ya tata wana bango moko oui bakonfirmaki ye moko nazalaki na ndako wana na bakamani na bango oui mutakala eza menga naza nango te nazwa yango te yango wana soki bango balingi babimisa mutakala wana balingi bautilize kombo na nga Zawadi ce n'est pas bien bazolobaki abetanga yo filma inora ya koronfle na liboko na tolo nalobaki babemelanga baepreuve ya kolobaki nga nalobaki aviolaki nga nalobi yo filmaki no kaka ya koronfle na liboko na tolo oza na mutakala te na filma wana po azokisaki nga I was scared nalobi ndenge I'm spotting blood soki this thing gets worse for me at least nakozala na preuve ya kolobaki likambo oyo ekomelinga happen na ndako ya mutu oyo yango wana nazwaki video nzambe azomona nga sikoyo en ce moment na parce que oza mwasi libala makambo mobali no ayebi yango non ayoki yango n'est-ce pas nana yebisaki yo moko oui yo moko mpe betela mobali na yo azonga ndako nayebisaki makambo nyonso tu na telefone makambo nyonso osalaki nasengi bolimbisi oyoki mbala bien donc oke pene obetisi 3 fois limbisi ne wow okay boza bien te not I'm sorry girl I had to do that I'm very sorry boza na siko eza relation na mobali na eza ndenge we are working things out, you know. It's very painful. We are all hurting. For tosala oui, tosala en tout cas oyo ba video e tolingaki ebimate. Wana nzambe donc tolingaki biso nyonso tu. Ezala tata wana ezala nga, ezala batu ya talent show wana, bango nyonso tu tolingaki video ebimate. We were protecting it. Et loko etindi bango nde ba bimisi ba video wana. Babimisi ba video wana pourquoi pour moi si wana oya kendaki ya beti ya tie moto fire wo azoloba ke mutakala balingi ba misa mutakala et puis si bango nani vertige yango na lobi
va prouver que ça viol te po ba yaki batuinga zawadi yebisa ya solo eske mutakala eza ozo mutakala na lebisi na yebisi bango mutakala ezaki tenga na zwango te lobi okay ya wana basali ba poster ba video wana pona ko donc to cover up that woman donc mosala ya maloba nyoso mama wana zaki koti ya fire so they can cool the fire down nene ya talaka ko nene mama nene ya pardon mama nene soki ozota la video oyo mama pardon tata wana abetanga te na ibisa yo te na solo na yo te ke aviolanga oui donc oyebi na loba te ke aviolanga na I've never used that word never in my life na pe bango moko batata wana batu na yende babimisi ba video nyoso tu pona kanda ya olobi komo na nani mama nani Nenea mama Nenea mama Nenea like ya kukai she was going like she was going crazy on them ya wana basali ni babimisi ba video wana balobi okay tokolakisa yo ozolo ba ke mtakala eza tokolakisa yo ke mtakala eza te ya wana babimisi ba video wana na tata wana pe abimisi ngana ebaki te ke azo filmer nga na voiture oyoki dawa yaki azi opportunité wana ko filmer nga ayaki kosenga ngande bolimbisi oyoki kosenga bolimbisi par rapport à ni pasalani pasenga bolimbisi ndenge ayaki te na tournage because na tournage abandi ko bondela nga he started he said he was being very nice on bien maman moni sorry na yaki te po bitu ya ba tournage ya batwana boy nyoso wana tuna ndenge ayibisa kinga o nga naiba makambo oyo bayibisa nga avanga na yo tokutana omoni so he wanted to basically to get me to be on his side so that way soki na lingi na beta disoloyo I won't do that because let me say he will be like he look really good like innocent yeah to me so he wanted me to protect him oui ya wana ayana ndaku ayaki tango filmaki video wana afilmaki po ayebisanga nini na koloba na telephone so I can protect na protéger ye na telephone tango mama wana na ebite mama ya wapi akobenga oyoki alobi pardon mama o loba boye na ebisa tata Paul na ebisa ye tango tata wana ayaki ayaki na butu na tongo pe aye komona nga na ndaku po a profiter azo ba video wana na benga tata po na bisi aza awa aye kotala nga oyoki na signale tango menga na eba kite anyways I won't talk too much but yeah lelo tomoni na ebite se funa tanga kombo de article la bata commentaire batangango bakomango lelo ya une maman congolaise a komaki ke olingaki osenga pardon et puis quelque part tomoni ba komaki ba futi yo mbongo poleka okosa o changer maloba sikoyo eza ndenge nini olukaki muto lobo lingo ke no senga pardon ou bien ezaki ndenge nini ya pardon nini omoni ba pardon wana bazo partager kenga nazo senga pardon wana I'm telling you my life was in danger okay yo moko Kinshasa na ebi yango très bien te oyoki na ebi yango te na longwa Kongo tango nazaki I was 5 years old kozonga nanga na kei kozala ni batu pa zela na ebi batu bo ayebaki ke asali déjà oyoki yango ala banai ko filmer ayebi ke asali dégâts be akalisaki ke nga na koyebisa batu bisolo oyo yango ala banai ko filmer ye moko ayebaki ke déjà asali dégâts moni yango na banai ko filmer I can't remember your question again te question ya pardon ke olobaki lelo linga kosenga pardon o kontakaki it was for me to stay safe na bali ko wanga na oui na zalaki na be preuve wana mais na bali ko wanga na pon vina nga zalaki I was not safe oyoki te na loba ya wana te na loba o ba publier lelo na Facebook eza na mama moko alobi ke yo benga yo solo laki na ye olobaki ke olingo senga pardon oui na lingaki na senga pardon na tout le monde batu nyos ba oyo balanda ka Zawadi NT ministry bana nanga mobali nanga famille nanga ba inlo nanga bango nyoso na ngaki na senga bolimbisi balimbisanga bino nyoso bolimbisanga oui na kweyaki oui na salaki mabe oui na ndimi
I'm not blaming him. Ngape nasalaki mabe pona yamaki telefone na ye, na kotaki na voiture na ye, na kei na ndako na ye. Oyoki. I take responsibility for that. And I apologize. Boli misanga. I am sorry. Nobody is perfect. You know, nobody's perfect. And what I have done, you know. Olingina traduire au lobby, olingina translate au lobby pour bayoka. En fait, azoloba, pardon, oyalinga senga, azo senga na batu nyonso o balandaka musique na ye, azo senga na famille na ye, azo senga na bana na ye, azo senga na ba maman nyonso, na ba nyonso asengi bolimbisi parce que akweisamaki. Alobi mutu moko tazalaka parfait. Te okweisamaki. Do you understand what I'm saying? I'm not saying okweisiye. Na say okweisamaki like yeah, we fell on sin. Donc osalaki masumu, ozo prendre responsabilité na ya zo ndima part na ya nini ya responsabilité. Est-ce que bazo menacer yo? Na changé numéro. Bazo tinelanga batu ba finga nga na ba téléphone, na changé nazalaki numéro na nga nazala numéro mibali. Moko eza privé, ya mususu eza ya public. Na changé numéro na nga public na longoli ya kala wana na ba nani na nga ba page na nga po bazo tinelanga batu bazo finga nga, bazo tinelanga ba voice note bazo penga nga nyoso tout. Pe data wana nde azo ebisa bango masolo okay bolo ba boye bo finga e boye. Because nyoso bazoloba, it's like baebaki babeteli bango histoire déjà. Babeteli bango histoire déjà, ndenge bakofi, anga na ndenge bakoloba, and how they manipulate the whole story and the whole situation. Na ndenge bango bazoloba, bamusu bazobima a bazoloba kenga na bango tokena na majabu. Nzambi wani. Nga na kena na tangi kombo, sorry. Nga na kena na show wana na bafi moko na ebi bango te. They are claiming to know me, they are claiming to be my friends. Ngana ebi bango te tokutana na bango epa tata wana. Siko nzembo pe bosali pete. Finalement. Bosali pe bosali nzembo bango. Na we removed tos bimisaki voix na ye na nzembo na kobimisa nzembo wana nga moko. Sans voix na ye. Sans voix na ye. Siko nenge bezo pesa kimbongo azongiseli yo mbongo ya ndenge ofuta kimbongo. Te bazongiseli loko moko te na even 50 cents. Jamais to mona ite mobali na nga lobaki bozongisela biso po to dépasser ki koleka 10,000 if you can translate this. We expended donc a dépensaki plus de $10,000 pour na séjour na nyonso na kin. Ba transport yanga ukende insurance na nenga za ko ibisanga na bakisa ba mikolo na bakisa ba une semaine tozo futa $350. $350. Yo moko osala ba calcul ya. Nazaki na insurance. So ki likambo mwabe komelinga nazaki na insurance. I'll be covered. Oyoki. Yango na ba dépense wana kindaki kr. Après mobali nanga ayebisi tata Paul. Po bazako yebisa biso okay. Toko sala nini? Ba message wana na tindela nyoso tata wana. Yango na nani mwasi wana bimisaki ba nani wana Oui, ngana ndimi oui nyoso wana ewe bimi. Eza solo. Eza solo me ba parti moko oyo yango yo na ngana ye awa po na to make it clear ke ba accusation bazai ko loba ya ko betanga direct wana nyoso ngana loba ngote. Me nakati long story short. I even forgot what I was talking about. D'accord. Ngana lingana nga biloka milei ya umela te. Je pense que l'essentiel ya makambo bengelaki olobi yango. Moi je voulais juste préciser côté qui ba violaki ote et puis oyebisaki mutu te ke oyebisaki mutu te ke ba violaki yo et que yo pete mutu tindi ba video wana e koza na mutakala ya papa wana te nazana ngote baso pe koloba ke baza na mutakala nga na ye ezate. OK, bon. Na moni na okata na nga wana na yebi te batu. So na kotanga 2-3 questions batu zela. I don't know if you still have time. Non, t'as la carte 2-3 questions rapidement et Bolimbisa, non, t'as la question.
Bon, namoni soko kotikala otikali ou bien soko olingi nasala condensé ya nyonso oyo lobi na expliquer bao bacomprenaki te bao baye retard comprendre po lingana na ngai eza kopola sorry for the words nga nakola nga na anglais na swahili d'accord na bato baye retard na bato